nautolo bani bandela ke mutema mabeza makasi kozwa exemple lokwa mutu lokwa papa ibu na rôle na ye jour na bana bango ebele te so bomi ye okoma pe ibutu te ata lobe bando ba tonalité lokwa ya ibutu okotikala kokoma ibutu te obomi video le okoma video le te donc succès video la sali ata osala succès osaka ya ye te oyebi makambo ya ndenge parce que bango bote ya biso ke divorce eza mabe soko divorce c'est que faut la ti muninga okufa po yo bala so eloko na okamwa na biso na mibenga ta païen na chano na biso ba païen na mi chano païen na biso ba païen donc na biso ba païen okokabona pe na mutu a de faut tikali no pe moso bobote ko tikalo vana bana obokoli bana obundo obokoli bana faut ko yeba ko contrôler ba sentiment ko se maîtriser malgré que za nzoto parce que za soni tant mosala nzambo ko ina mbeba moko so que za païen bato bakobetela selon likolo eleki mais ntango eza mosala nzambe en tout cas ozala boye tout le monde se moke na yo akoloba akoki koloba DKM Flash TV awa sona olotondi te komeka te na DKM Flash TV Abonnez-vous massivement à DKM Flash TV pour vous avoir des informations bien. Oignon se peut sera conseil beaucoup dans a DKM Flash TV. Vous abonnez belé bo baliba mon orgazi bo moné côté musute au ba théâtre au bagage au ni biloko oignon se beaucoup dans a DKM Flash TV. DKM Flash TV, DKM Flash TV ma solo. DKM Flash TV, s'abonnez-vous massivement. Bandeko, Boya Botala, Bachene Leng, Bachene Kitoko, Yo Mutovain na Afrique, Amérique, Europe, Océanie, Bandeko Nangai, Soki, To Fongoli, YouTube na biso, Yo Beta Kaka, DKM Flash TV. Cliquez au commande ma solo. Ba oyo linga kaba musicien au commande ba on a 4. Ba oyo linga kaba théâtre au commande ba on a 4. DKM TV ma solo. DKM Flash TV avec Barbie Monde la capricieuse de la presse. Abonnez-vous massivement sur Zambali. Vous soutenez la vidéo na biso. Au s'abonner ou appuyer la cloche de notification chaque fois l'élément na biso bando kota au bando recevoir yango. Merci à notre boss papa David Ekanyama. Merci à notre caméraman Dia Massimaemba derrière la caméra. Tozana Aigle Noir Nadine to remeka pe ko solo la artiste mbora na biso to solo papa mambo yo ezoleka na internet to solo la pona papa na biso prophète Joël Tonto auti ko bala to solo la susu pona bandeko na biso au moins nungu ekoti en suluzo na la duchesse bano ya tata moko ba uti musika mais to mona lelo confusion ekoti to zana artiste mbora na biso to remeka pe ko solo na e bonjour na abino kaka interview malikambo ezakani ah même pas. C'est juste mon salade. Fois comme ça, on bien un jour bien dans la tournage. Et on a moi, la contre ta mère. À part ça, ça va. Oui, à part ça, ça va. Vraiment, il n'a pas été là, on a évité là qui vraiment, merci beaucoup. Tozana Nadine, tu remets un peu solo la télé. Moi, problème moi il y a des ah, toujours mon a bandé qu'on a vu au théâtre. Moi. Monter à ma bé commis ma cache na théâtre na éviter mais quand on expliquer bande ko na biso peut-être za mbali boso leki na chaîne na biso o expliquer bande ko na biso na di na zanani ya sala rani et plutôt ko tamba sujet na bon merci beaucoup Barbie Mongo Nadine Azar actrice comédien il y a groupe ouverture il y a Alain Chituka mayonnaise et voilà place na Azar donc na bateau ba yebi Nadine te Nadine ba o pe ba yeba Nadine ya bino autrement dit Black Panther. Il y a un monde là-bas. Vraiment, Nadine, tu me campé pour solo la na yo, tu moni makambo ezoleka, tu moni en sous na la duchesse ndé bazo bendana. Bana tata mako ba uti musika so totali ba photo na bango ya kala na lelo oyo tozomona ke bato pena ba uti musika mais comment on a ka subitement boye to lali to la muki to moni ba rendre koti ba komo finga na ba télévision ba komi kotinda bato mususu ba bimba sankara na bango lelo ba fingela bango ba pesa pona oyebi Barbie mambo ça passe na soni mawa makasi parce que kota la honte na la duchesse place ba uti bako koma na ba niveau ba comité et surtout na bato bayaka ko tcha ba commentaire entre deux personnes sur bazan ba problème bino boye on a pour na ocha moto et ça qui te côté to koma ja famille
parce que famille auto sala na monde toza et l'équipe même ba famille na biso place to wuta ponga na cause problème psycho na bengi yo barbino ya tom sur boso a propre ndeko nanga donc to komaka na bolingo makasi komona ba ko swana ya boye na internet ko kota tina mamu ya ba famille ya banda ko za vraiment propreté donc ba niveau ezokendele nzambe kasumba na théâtre confusion comme makasi bino bandeko boye sikoyo bozo respecter sous ba mikolo boye okuta te za pona nini ka po bino mo bokoma kosola mbala mona ba producteur pona kalezaki avant osola na producteur avant o bazwa na film moko boye ba robenga na président na yo ndeti président na mayonnaise ba robenga ye ba pesi caché pas mayonnaise na pesi yo et lelo bino bokoma sola na ba producteur mbala moko boye siko yango pesa bino ba zelo wana bo banga su bato boye kokuta te to ndeni. C'est parvenir comme éducation. Tout le monde tend à se comporter à bongo. Bah au bazar qu'on se comporter bongo bazar. Bah au bazar qu'on se comporter bongo te bazar. Donc so moni moi na mukie et qui a zon manqué mikolo ya kuti na musala. C'est que place au ya uti bazar na j'aime poli. Ça te na bandi ba ine o. Azala déjà impoli depuis pana bango. Ya o moya banga ba o ya kuti zate parce que moi no respectable batu na ndako na bango. Place au ya ki musala a respecter ba ine na o ya kuti. Donc ce qu'on manque bango respect azana impoli akala exacte pour na musala oui pour ceux qui même na famille place au outil ozwa ou ozwa te mais ce qu'on a l'éducation tant ou pas comme o respecter bato exacte pour comme simba sans faute ali peut-être que non ngana na mutuka président na ngam ta makolo manquer respect pour yo comme na 4 makolo te respect za respect mukolo deux fois cham mukolo na place na la différence nini. Il y a théâtre bino on a côté la télévision, na théâtre bino mo beaucoup mon salon lelo o différence ces années. Bon, différence ces années makasi. Pour théâtre on a côté la télévision, on va dire ba maman na biso ba niveau ba on a côté la théâtre. Hôtel ba on a TV ils ont fait pour ça moro boy. Mais lelo yo moro pe o komi o côté ce qu'on a monde en différence en les années. Différence ces années makasi ba parce que moni ba maman biso le ton autre la bango, na ba papa na biso. Ba non respecter bango makasi. Mais théâtre n'a pas respect zaté. Donc respect à la raté et surtout na biso ba fille na éviter na ba garçon. Donc soit côté na mto respecter c'est que yo mondo celle qui va respecter. Ceux qui té en tout cas va respecter ba té. Au moins na mto mso azo ya vers yo all nga traiter le roi so ndendo. So mi pesi ba valeur noté eza passe pour ba peso parce que bazo ya na yo déjà na ba ndenge mo boye ya ko luka ba kitisa. Deux fois na be fort na yo mondo mi pesa ba respect wana. Or ba maman na biso kaleza ki déjà comme mon boy il faut respecter on a tenté au tchai buzoba machako pe asona ba maman mindondo barbi mutu ozana tenté mutu ka machako to mama o banane nini mais bisoté ozana kata monde ngo yebi o ke place mo boye mutu yelo déjà na ba esprit mo boye aluka meko so bande mais ba maman biso na papa biso na impossible ko meka ngote tu vois différence c'est ça vraiment makasi biso ba respectable biso vraiment te loko bango dans la valeur wana toi on vraiment exact to ni na théâtre na bino ba poison et comme ebele to moni aba oto boki la bateli papa ibutu poison to ebité papa ibutu asali nini to ebité poison on batila ki na tournage to mona rapé papa la Sophie de loi pa lire poison to mona sous pasteur papa Caleb a lire poison to moni baté bébé na théâtre ba lire poison na ebité et là nini salaka o kaniseli muninga pe amabe o kepe ozelo ko tieli muninga donc na utolo bani bandela ke mutema mabeza makasi kozwa exemple lokwa mutu lokwa papa ibu na rôle na ya jour na bana bango ebelete so bomiye o koma pe ibutu te atolo be bando ba tonalité lokwa ya ibutu o kotikala ko koma ibutu te o bomi vidéo o koma vidéo te donc succès vidéo la sali ato o sala succès o saka ya yete donc neto zabe mutu na mutu ane étoile ne mutu na mutana makambu ne do ko bomanga te po koma nonga te donc o chano ka perte na famille nango nyokoli bana ngai o nyokoli famille nango nyokoli ba fan nanga donc ozelo te to tika mte amabe o longola mtu na mukilipo yo ganini ko o koma yete bomengo ne pe koma yote to so komo jouer le kwa ye ba fan wono ba kabela ke ba ko kabela yo le kwa yete donc to tika mutema mabe to lingana so sepela no nanga te pomte mais kwa ni ko koma na niveau ya bomamu mais manoka ba charge apamba ça au mona ka ekate bondoki ya normal te donc mutema mabe moko nzambe ka akotaka likambo ngo po na somo donc na ko vana be barbine confiance no ezate donc nozaka na mai nanga nozaka ni na parce na yebi nanga mto bomanga te or so bolingo eza na confiance a barbine no tika bilia nanga no tika mai nanga na confiance no
mais tellement que moto osala mabe aoyeba na tata toseka moi na pesa confiance ya te. C'est ça. Moi, je vais sa confiance exacte parce que le monde n'a pas comme monde compliqué, comme on a un bandeko, bazo, tiens la bango, poison, poison comme le roi, bonjour. Mouta comme banga, azana batu, azana bouteille, ne boy, batu comme boya comme la verre, pona, poison, monde à théâtre et baby, tu es président Nabiso. Président Nabiso José de Londres ici qu'aux allez faire Nzamba Batelayo malgré la rumeur et où t'es au tambola mais Nzamba Batelayo quand même toza kakawana tozo mekampe ko solo là par rapport à makambo ils ont comme la biso tout le monde a pasteur Joël Tantou prophète Joël Tantou a balara déjà a divorcé et Lelo a se remarié les sous pour na yo kolobani oui mambo ending parce que bango bote ya biso ke divorce eza mabe so divorce c'est que faut la ti muninga okufa po yo bala so eloko na okamwa na biso na mibenga ta payen na chano na biso ba payen na mi chano payen na biso ba payen donc na biso ba payen okokabona pe na mutu a defo tikali no pe moso bobote ko tikalo vaina bana obokoli bana obundo obokoli bana mais eloko na okamwa na ba pasteur bango bato bote ya biso ba obeta sete ne eloko wana ba okoko vanda te abokola bana a supporter ta pona zela ti moko okufa soit tu okufa le soit tu okufa le faut moko bala ba okoko supporter te bazo bala avant et na bako bala ngo mona va bala dodi no ba ser na église nyokoli banga kosi ngo ba bolingo lokute dikono ngo che mona confusion ke bali libanda donc o bazo te ya biso yango tende ba osalela yango moni be église ezanga na ba samba ndimi ba mo kitana ba 50 titi ba se retrouver na ba 30 pour mon dimi soit telle préférence à mena ndako pour amono ndiye yo tambola bien ko leko non je biso barbine donc yo tambola bien ko leka pasteur parce que autant ba comportement mon en église on mon na ba pasteur ezo pousser ta église azo préférer dimanche ba kanyimo ba nemi sa ta fungoli bible ba sambeli atangi mo 3-4 versets alendi si ba ne ba sambeli s'il amen amen pour on mon so à église yo muto ozo tia ba to loboko yo muto te ba to parole de Dieu ozo salela maloba o eza na bible te à quoi bon na église na préférer na sa menanda parce que autant ba comportement ba pasteur en tout cas net na ngana din courage on est até non kokato tshela nga liboko non kokato lobi nga na zongisa men non kokate c'est que sembela non na ebisio nga na sembela nga na zemo ndima so na tangelio nga na utano témoin de Jéhovah nga na joviste nga botomi na témoin na sembeli na Dieu vivant na sembeli église belé na kotangelo mais siko na sembela nga na ndako ba pasteur na bino wana balanda ko dia ala na boy yeshua te yeshua nga yeshua nga parce que nous avons attendu, tu vas n'a pas à la télé, à la pasteur, on a la prédication à la TV, on a la culture sur la TV. Mais on a la partie d'Aku na télévision. Oui, nous avons la bateau, les questions on a la boue et côté na onga. Mais on nous supposons na monde na zappé na hésiter. Pour nos côté, on a parce que Nzam bolim c'est parce que la Bible ne juge Nzam Bible le Bible ne juge pas mais ouais. Donc na ko juger bangote mais pour na beti sa maliba kuté na otala ka te pour na ko tukisa mande baba na ko tukisa mande na ta tina le kaka to le kaka conseil ni ko pesa na bande ko mususu peut-être bande ko musu ba pasteur o ezaki ba retomber zo ko ela bango pour na ba balité conseil ni ko pesa bango faut ko yeba ko contrôler ba sentiment ko se maîtriser malgré que za nzoto parce que za soni tant mo sala nzambo ko ina mbeba moko ce que ça païen bato bakobeta lisolo likolo eleki mais ntango eza mosala nzambe en tout cas ozala boye tout le monde ako se moke na yo akoloba akoki koloba donc pour éviter nyonso wana faut koyeba kaka kotambola ko éviter mabe donc komibata le temps que mosala nzambe soit obali soko omoni okomi prête ya kobala te omivandisi bongo donc yo conseiller bango bavanda na komi prête nalobi soit tu dois fiancé me représenter une église labi que non fiancé nanga même si pas mon vidéo ne bimi entre yo na fiancé wana et soit on pas vidéo bazala na bango mais tant le mot ezo bima en dehors et ba bloko nyonso wana ezo lembisa mo ba boyambi mo ba kondima ya bato mususu et surtout na bato ba pesa ka bango ba confiance makasi donc sera mon eloko bongo déjà ego choqué voilà ego choqué ego choqué alongo na église on supportera tiki yo na nzambe na yo bomé mama bongo ozomona donc baye barande ni ko mitambusa et tant que basala nzambe
Voilà comment la pasteur na biso Mike Kalamba il est se retrouver na poison na nzoto. Mais bazo tika te ko memisi nkolo ko tanga ko mone mikolo nyonso ke pasteur Mike po na yo kolo banini le pasteur a se retrouver na poison na nzoto santé na epenza eza bien te na bité conseil ni ko pesa isika kolanda biso par rapport ya mambo nyonso ezo komela ye. Donc nanga na kokolo baboye pasteur Mike aza mosala nzambe malgré nyonso ekomeli parce que nzambe moko ayebi ndenge nini asalaka oyo ekomeli nde pe kokomelanga mais pasi na ye po aza mosala nzambe mais par rapport ya poison nzambe alimisa bato batieli poison nzambe asalaka kati na ye soki asali prière guérison esalama quelque part asala ye grâce ye pe poison wana e disparaître na makila na ye ndenge asalaka grâce na bato ya sida sida disparaître na makila ndenge mpe nzambe asali grâce poison wana e disparaître nzambe oyo abondelaka nzambe oyo nanga toyebi asali likolo na soki asali souffle de vie oyo tolobela sikoyo donc asala mosali na ye ngolu abima na pasi wana vraiment abima na pasi wana tomoni su lisolo ya zawadi ozo insiste kaka aza na zemi mais akoya kolakisa pasteur Mike mwana wana te ye moko akobokola mwana na ye mais bato mosusu bazoloba ke toza na mposa mwana wana zawadi abota alongola zemi te mpo ye alobi alongola zemi te akobomba kaka mwana wana akobota akolakisa mpe pasteur Mike mwana te par là yo koloba nini mwasi ya libala oyo mpenza ayelaki na émission moko te azoleka na télévision mpona koavouer ke oui nabimaki na mobali boye ata mobali yango azaki zengi mobali na ye ya ndako oyebi ke mwasi oyo bala na mbongo femme légitime aki abimi na mobali moko baleki na télévision mpe avouer andimi yango mpona yo totyeka azalaki mobali wana azali ndeko na yo réaction ninge ezali Barbine zawadi wana nayebi te bato nde totalela nyonso tomona kotala na zawadi wana boye zawadi ya cop bon yo mona teke zawadi oluka mbongo zawadi oluka mbongo ana zemi te so aza zemi seke ya mobali na ye zawadi oluka mpo mobali atane eloko te alinga baje na mwasi ne te mobali atane na mbongo te mobali asolo mbono ko alinga je na mwasi ne te yo mwasi yo babali mama ya bana wana basemeki wana babokilo oleko sa ba direct oloba na kushaki na ina salaki na zonsi eli ko nango oye obebisi mukili na vaseline obakisi oza zemi mama ya bana wa se respectaka wa za besoin éducation ba neza la bien ote yo etikali ya vie yo na bi ote ya bana nini ngana mona ba photo zawadi mususu ya normal te yo na moni photo zawadi olongola kaleson kangate est-ce qu'il y a un sens umbenga musala nzambe biloko yango toloba ke non bo bimana komo nzambe me bo fingisaka komo nzambe bo longola bato ba kondima na kati pona ba biloko na bino ba science na bino bo ke kota tande komo bimisa bino bo komo mona na ke bo bata misala malamu te neti zawadi na ko beta liso nzambe na mnoko te poko tale boye bo nzambe kati nezate zawadi andumba bo nzambe kati nezate parce que yo na bakisele ndumba ko ba est-ce que yo ko sa biloko zawadi o sala okoleka na émission toloba biloko wana okolongola bilamba to kaninga na loboko benanga yeyo na wana parce que yo tala ba niveau yo koma nango soit disant mwasa libala bino bato bobala oleka oloba n'importe quoi oza mama bana oza yaya baleki oza leki ya bayaya oza na famille oza na babokilo ozoloba n'importe quoi na TV osa ba direct et na sens na mobali ya zawadi wala soit disant mobali na ye ba osa cop bango mbale ba oluka mbongo po mobali ya solo o permettre ko mwasi na leka na télé te ata kutu soka limbisaki ye olinga te bato bali banda ba yeba o yeleka na kata ndako na bango pona personnalité na ye pona respect na ye olinga te baninga ne bayoka ke mwasi na ye ayibaki asalaki bazo donc ako gérer yango na ndako ke libanda te mettons yo mobali ozotika baguzo ba mwasi no ezoleka na TV azoloba n'importe quoi sur ba makambo ya sali wana omoni te ke no ata kutu makambo eleki ata frère Mike a fouti bango combien o ba oluka na so 14000 so 20000 ba oluka ata ba pesi bango zawadi wana réputation de DG baby donc bana na yeba ozabano balakisa misapi na classe omoni ki ngandi wana mama bango kutu boy moni batika libano balakisa misapi na classe ba osa success ko ya mabe ya buzoba ya salité donc eza propreté neti nga pena na mona nanga zawadi ndumba abima neka boulevard posé mi ona pesa na ya frère Mike te mais zawadi déjà na Kinshasa ade na Kinshasa azoluka akenda ke porter pasteur Mike plainte basama te aza posa mbongo bango nyonso bayela mbongo loka bongo leka zwi mbongo toyoka ke te yo mo yebi mutu na oloba bayango bayanga na bango ka bongo moi mukolo zawadi ozwa mbongo
kanga data lelo oyoka zawadi te obeta lisolo te otikalaka fi internet asala ba video asala oloba lisu te po oyo oluka yena mobali nezaka mbongo na zemi ona boyoka ngote mko bopesa zawadi mbongo mais siko ye azo ya apo ide akin pour porter pasteur Mike plainte basa on n'a pas porté à plainte total a besoin de la TV il pas porté plainte total on kana TV bopesa ka mbongo oloba lisu te po souci ne mbongo plainte ana oluka te ke frère Mike qui est prison oluka ka ba pesa mbongo afunda ba pesa mbongo likona ngo esila frère Mike otikala frère Mike ozaka mosala nzambe bolongole te col pastoral balba ke noko banda lelo longo zesu mosala nzambe te aosenga bolimbisi nzambe non limbise vraiment nzambe na olimbisa ye toyebi okoloba nini tomoni awa Eliane Bafeno asalaki makambo nyonso akoki kosala bapetage na ye akiti ye mati asali oyo nyonso akoki kosala lelo nzambe asali ye ngolu Eliane Bafeno abali mpona ye okoloba nini oseki pwani moninga abali sepela on a seki pesenga esenga kosi on a seki babi na seki makasi baleki ye trop a se décider tour oyo abala désormais ye oyo ayembaka na banzembo ya bato ye moko sikoyo ekomeli oyo ayembelaka bato mosusu sikoyo mpena ye oyo bayembeli nde ye moko Eliane Bafeno abali félicitations ndenge abali mpona oloba ni félicitation nde abali nzambe basali yaya nzeto etengama kala ya pasi po dresango na opesa conseil nini oyo nanga toyebi oyo aza topesa conseil nini otika nzambe atie na nzela libala wana ye abe asalasala pene aprotege ya ye aprotege ya ye poso aprotege ya ye te oyo asalaka bato elande kuna atouti omona moko bakuti obeta eloko wana oyo osalaka bato okende na mosika te bazelaka mokolo yo okóma na nzungu yango bango mpe baye po bakasi wana eza nango bo bakasi wana ezalaka bango eza ebele do oyo osala bato dotango yo po yebake nga siko bitumba nange banda nga na bundisa ye bato somoni nga nde na koti ya nga bitumba nanga siko ebanda yaye siko ebanda abongamaka po kala te ye pa obanda. Voilà, merci beaucoup bambote na bandeko bakolanda to cité déjà. Merci beaucoup Barbine Mongondi bambote na ngai na Patrick mwana nzambe na kata Istanbul molatisi ya solo na biso Turquie makambo Patrick mwana nzambe ndazo sa makambo na kata Turquie yawe mabanza garçon noir na kata Istanbul na ye moko maboko bank moteki mituka solo na lemba na sendo talaka yo nzambe na bango ma fille chérie Sarah Kremenbein beba mwana bisio Barbine Mongondi à ma famille Kabunji Mobimba Bakabunji nyonso na lela bino ya trop Francine Mboyo. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci na bandeko nyonso bozaki scotché branché ka na lobara med fois so zamba liboso to na vidéo nanga yo s'abonner ou appuyer la cloche de notification chaque fois élément na biso bando kota au bando recevoir yango. Merci à papa David Ekanyama, merci beaucoup à notre cameraman derrière la caméra. Merci na bandeko nyonso bolinga biso peto linga rabino boko teneka ko s'abonner awa botikala ko za jamais d'ici on a le to suki awa. Merci beaucoup. Bye.